Merci, monsieur l'officier public, l'officier du ministère public. Basaki Oyo, Baye Kopesa, policier Nangai, après avoir appréhendé Batouana na population, un nom criminel Tokangye na sac sur les champs. Non. Criminel, maîtriser Kuna, Oya Koela sac, Azui, mais Bissotoye Koya parce que tout s'affrontait na bango directement, on était en face. Nous on était en face, parce que de l'autre côté, il arrive. Population là ekotika saki te yondo ekotika saki seconde nyo lobi oya kowela esaki oui monsieur le président ndenge ministère public a tout ningai il y a mon question tribunal à vos autres et oui saki toziango na maboko ya population un non na maboko ya criminel. Si vous pouvez estimer en termes de timing au moment où on maîtrisait Pango, là au moment où ça est comme la mort, on peut estimer ça combien de temps? Ok, merci monsieur le ministère public. Moment où tu maîtrisais Bango, ils allaient moment où tu katisi triomphal pour na kata na ngambu kuna, le couteau ya munene va maîtriser la population. Tant va maîtriser la population, azalaki na elo côté sur les chanteurs en amonié. Na juillet na PC policier na ngai chipatao azaliao nabi maîtriser na landa oyo akeiko akimina manduki boy nde na kokene na ngai et cause nga peut-être 2 minutes 3 minutes na combien là na kuta ina bango basi ba maîtriser criminel mususo Christian na arme ba pesi ngai arme na ye criminel ça que zala kité nde na jui arme na ye criminel na bandiko ya na ye na policier na ngai o azaki garde du corps na pesi ye simba ye policier na ngai na arme na ngape na simbi arme o criminel azaki na yango saki tozaki na yango te toye nango ti tokomi esika oyo na tikaki na maboko ya policier na moni akomi na maboko ya population na lali na se bazobeta ye wana nanu saki ekomi te jusqu'à ce que na disperser population. Oui. Tous les récits là, on peut s'allier si on a des estimations à l'aider, oui. On peut estimer maintenant, il s'est passé combien de temps entre maîtriser la mona qui commence à oui, en tout cas, moi j'ai estimé temps exalité, mais l'école est quand même à 10 minutes. Parce que 10 minutes, on a kolonga oyo na yaki kozwa ya mibale wana na arme ti kokoma isika oyo na kutaki bala lycée na te bazo lapide mabanga jusqu'à ce que na disperser population na 2 coups de balle nde na yeko joyer mobimba na sauver vie pour que na ya na rejoindre lisusu na oyo na zwaki tanyo so wana na zwaki na nous na mona ki na nous sakité c'est au moment où biso to katisi na triomphal esika kabasele yaki nde a moment wana na komi komona ke oh baye kotikela nga saki nani oh baye kotika saki saki ya c'est ça le moment là. Nous arrêtons à ce niveau parce que le climat peut changer aussi à tout moment. On s'arrête là pour économiser notre temps. Partie civile, une ou deux questions rapidement, on a plus de temps à aye nango tala saki na bango yango tala na ba chargeur tala ba saki na bango yango na ba chargeur ngana simbi wana na liboko na simbi criminel wana na simbi awa na dini et puis na saki wana pona loba na ye moi j'étais concentré à la personne on a simbaki et puis saki yango na ba chargeur na jango na tina mukongo pona identité tango tina mukongo nde bolongwe kuna boye tozaki na nuwana ile toziango ngana simbi kaka na zaki na criminel wana na simbi moi le yenge moko pesa ki ana tomoni batu ya ba tennis civil osusu na kaka na mode ya discussion ya policier tennis na moko ya civil ngako na wana saki eza na mukongo ngai ye na liboko ngai simbi awa na liboko na za na saki na koti yango boyi na simbi ye kaka na liboko boyi population pe plein na bana moto wana direction commissariat
direction tolongo wana na sac na Mukongo dans l'ensemble avec tout le monde tozalaki wana na bana moto na batu nyonso tosali chemin moko tokomi sikoyo na commissariat boye mokonzi sac ozwaki kaka otie na Mukongo omoni ba munition sikoyo boni sac oyo ezalaki polele ekomi na commissariat il faut bafungola yango expliquer tribunal ko sac ezalaki polele bafungola sac eza polele mokonzi sac l'air ekomi kuna l'air ekomaki awawa il fallait bayeba biloko nini eza na kati SD abengi ba service nyonso sac eza na Mukongo na population bazoyemba awa bandi kuto bimisa population bolonga ba criminel baza ate eza population zo kumisa biso ka ezoyemba nde tokoti wana bazui yango à la présence même la population qui était pembeni wana question ya tribunal sac eza polele boni na commissariat bakofungola parce que sac eza déjà polele banda kuna bafungolaka sac ya polele sac soki eza na biloko na kati même si eza polele même si eza fermé bakoluka batala bayebaki biso bafungoli nde babandi kotala ya mais kuna déjà sac eza polele oyo omonaki eza déjà polele c'est sûr avant tolongwa parce que sac wana l'air baye nango emonena na bamunition na kati bato babia bamunition bacharger bato ko babenga misusu minduki na kati emona na bacharger tokamwe bacharger ebele boye bacriminel nde tomati nango c'est sûr l'air tozolonga wana peut-être tokomata nango bongo tosimba yango boye uswati tokangi yango nde toyenango ndenge mpo nase déjà aussi otiai na Mukongo ok ça va to continuer rapidement une question et puis on passe à la défense nous devons passer à l'essentiel oui tribunal a apprécié. Oui, monsieur le président, nous voulons faire poser une question au major. Parce qu'ils sont en train de dire que le sac était par la population qui lui a remis. Moi, je veux savoir, est-ce que cette population, il s'agissait d'une personne ou plusieurs? Parce que la population, quand on parle de la population, nous sommes tellement nombreux que nous ne pouvons pas donner le sac au moment à tout le monde. Donc il faut qu'il y ait une personne qui avait remis. Et cette personne-là, parce qu'on avait déjà arrêté les criminels, pourquoi ils n'ont pas pu prendre aussi la personne qui a amené le sac? Parce que nous sommes partis civils. Nous sommes partis... Merci, maître. Oui, major, on peut répondre. Silence, s'il vous plaît. Voilà, on peut évoluer. Mettre du côté rapidement. Parce que là, nous commençons à instruire par rapport à d'autres faits. Parce qu'ici, il s'agit de faits précis. Hein? Association de malfaiteurs, vol à main armée, et puis détention illégale d'armes de guerre. Hein? Oui, merci votre honneur. Je crois que nous serons brefs. Juste quelques observations à faire et naturellement une ou deux questions aussi à poser. Oui, mais la première, votre honneur, je ne sais pas. Nous rappelons en passant, on ne sait plus que ce n'est pas lui qui a la police de débat. Heureusement, le tribunal est sage et lui a ramené. Donc c'est votre tribunal qui a la police de débat et il ne peut pas lui se faire avocat de renseignement. Si nous sommes là, c'est pour faire valoir la vérité. Et ce n'est pas à lui de nous rappeler que non, qu'on ne peut pas transformer le... Ce n'est pas à lui de faire ça. Votre tribunal est sage et aguerri pour faire ça. Donc s'il peut s'intemporiser, votre honneur. Au fait, le major, lorsqu'il a déposé, votre tribunal a fait montre d'un PV de constat. Un PV de constat. Et le major a dit non, on avait bien voté. Je ne sais pas si votre tribunal peut lui demander, est-ce qu'il peut y réitérer cette réponse-là que par rapport à ce qui est écrit dans ce PV-là, comme il a répondu, n'avait bien voté, ou s'il a une autre chose à dire. Nous allons... Olandi Motuna, voilà ça qui est PV à constat, pour le PJ de la Salaki. Pour le bagui qui est bien voté. Souvent le bagui n'est pas est-ce qu'il a pour réitérer propos wana toté. Merci, monsieur le président. PV, il a
le PV là, j'ai signé ça. Ma communion sur la oui, j'ai signé ça. Au Manaïe Baki, j'ai amené ma puis la reconnaître. Et ma campagne, ils ont contenu ça. En tout cas, on a dit non, je ne connais pas parce que la peine à quitter, d'abord, on a dit la sac qui tient, on a fait spécial. On a dit si la sac qui. Voilà tout ce que nous avons dit. Maître, merci votre honneur. Je crois que nous allons tirer les conséquences. S'il vous plaît, votre honneur. Ouais. Si les prévenus sont là, c'est parce qu'ils sont poursuivis pour le fait de vol de quelques sommes d'argent. Et votre honneur, que si votre tribunal peut nous aider, parce que nous approfondissons un peu la question, parce que nous sommes de la défense. On nous poursuit pour avoir volé. Or, il s'avère que dans ce sac-là, il n'y a rien, entre guillemets. Il n'y a rien eu, votre honneur. Et nous voulons savoir, puisque nous sommes devant deux hypothèses. Soit que réellement, je parle d'hypothèse, il n'y avait rien dans le sac, ou soit que le sac avait quelque chose et la chose a été retirée. Puisque nous savons le comportement, notre comportement, nous Chinois. Lorsque le sac contiendrait 20 millions de francs congolais, c'est une masse importante, votre honneur. Et que si la population aurait trouvé 20 millions dans un sac, elle ne s'intéresserait plus à s'attaquer aux prévenus. La population s'intéresserait à la... Ou soit on constatera un mouvement sur le partage d'argent. Et notre question est celle-ci, votre honneur. Est-ce que le renseignant, hormis le fait douteux qu'il parle d'argent porté, a-t-il constaté quelque part, hormis le groupe qui ramenait le renseignant, qu'il y aurait un groupe quelque part, soit qui s'est disputé l'argent, quelque chose de pareil? Oui, agent de police, il faut répondre à la question. Oui, il faut répondre à la question. Oui, il a dit que les Bakinois les bosseurs à Mongo, 26 millions, 9 950 dollars. Est-ce que va continuer à la criminelle ou bien partager Mongo, moi, le Yenge aux Alawana? Yo, est-ce que mon a mouvement mon système? Il y a Mongo, Bato Kabola, ceux qui a né. Bon major, mes respects. Pour na likambu ya mbongo soki na monaki bato bazo partager ngo même pe na ngambu na biso la police soki tozaki mbongo population elingaki yemba eloba population ezalaki na biso o tozaki na bango biso baye kopesa biso basaki na kopesa omonaki mouvement système bon ezala même belé 20 millions qui nous a 10 000 carabou donc bazo la prêtre suko wala 26 millions. Talaka ba motard ba kuta na 26 millions. Oui, ozo imaginer comportement na bango. Est-ce que moraki moi eloko songolo ezola kisakene mbongo ezalaki ya mbongo uti kozwa ma. Bon, mon major, soki komona mbongo mouvement peut-être biso pe tonga to landela bato wana mbongo bazwa ngo ndenge nini parce que eloko biso to landa ki to intervenir bato ba yibi mbongo donc mais to mona ki moni eloko te biso to moni kaka basaki bisiki wuti ba opesa biso na yesa bino na question de so poser ngai na zaki na mutu na maboko ba ko pesa saki mais place wuti tellement fou les aki pembeni place ba wuti na ngo kuna na nde ba ko pesa biso mouvement l'équipe kuna to ebike mais biso to moni kaka partie civile on a dit par enseignant parce qu'on a doute dans l'art na ozo bazana na kati ya saki ba bazana na l'art te bango ba moni yango te merci mon président na kati ya saki mbongo ezalaki exacte mouvement moko te yo ebine ba kino azala no mbongo na ngai ezalaki na kati 26 millions na 9 950 on azala ba preuve mbongo na ngai ezalaki na kati ya sac ba criminel ba zwi ngai na mbongo na kati ya sac dozana preuve ne ozo kotango non nazala ba preuve bato ba yaki kotikela ngai mbongo nazala pe na ba preuve ndenge na bimisaki mbongo mais tout comme okota na sac te avant que non parce que la monanité trace mbongo atamoko ezate mais il faut tout na bango sac comme na ba criminel ne ba botolaki ngai sac et comme na maboko na bango ndenge nini policier
criminel na botolisaki bino bokomi na saki ndenge nini. Silence s'il vous plaît. Merci monsieur le président. Et donc il y a partie civile parmi les motards de manière silence. moto, ça veut dire deux équipes. En entendant, hier, motard Nangaï, Azalaki juste na Itaka et na Chuapa, Kasai. Non, le place ya crime. Yene mutu abaneke kola na bangoti aye komemelanga awa. Alobi Nangaï que Azalaki deux motards ya sika, deux motos ya sika. Bamatani ni balé. Nandenge bazokende wana zela il pourrait y avoir yamona zango ebisana na partie civile oyo azakana manduki aza okuzi bato oyo bazana mbongo batokima c'est pour être avoir que ndoba oyo bakimi wana oyo akitaki mpona koprotéger wana kobeta masasi o musu bato oyo ya ngai polisi oyo ya ngai oyo nazali kolinga kolanga te kotuna moi awa na baomu nazali komipesa ezala bakriminele ezala bakuluna nazali kolala te eke nasaproprie ke nasasocie poto kabola mbongo ya mutu atuka na ndimi ya kote. Merci. Voilà. Nous allons procéder de la sorte. Écoutez, nous allons procéder de la sorte. Cette question de la disparition d'argent, je crois que l'auditeur militaire est avec nous. Il va s'y mettre pour que la lumière soit faite par rapport à cette question. Et nous allons nous atteler par rapport au contrat judiciaire qui nous lie. Ça nous permettra de vider cette affaire et l'auditeur militaire pourra nous saisir une fois terminé avec son enquête. Une dernière question. Vous avez la précision parce que pendant que nous avons une enquête et que l'auditeur militaire a convoqué major, a convoqué APJ, na garde du corps à major, a refondé le dossier pour que a instruit par rapport à l'affaire. Voilà. Est-ce que au major, oui. Rapidement, une question. Monsieur le Président, je ne cesse de vous dire que l'instruction de cette affaire n'a pas commencé à l'auditorat. Au niveau de la police, lors de l'audition du prévenu Christian, le prévenu Christian a répondu à la question de l'OPJ instructeur qu'il avait remis le sac d'argent aux policiers. Il est ici présent avec nous. Il peut nous dire à qui il avait remis le sac. Christian, prévenu Christian là-bas. Christian. C'est quel compte? Attendez, continue. C'est quel compte? Bon, je ne maîtrise pas la compte. Christian, Nakosa Manayo, liboso ya OPJ. Olobaki ke saki ezalaki na mbongo opesaki yango ba policier. Siko tolingi toyeba eza ba policier bakangaki yo to ba policier mususu. Nakosamba na yo nde olobi liboso ya officier ya police judiciaire. Siko yo samba ye makambo te. La dernière question du côté de parti. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est le moment le plus important. Lorsque les renseignants Chipata qui cherchent d'être
nommé, je ne sais pas qui pense qu'il y a disparition de l'argent. Nous répondons par non, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous voulons poser quelques questions aux prévenus, de confirmer si ils étaient protégés par la police, Monsieur le Président, ou sécurisés. Ça, c'est de 1. De 2, confirmer si c'est la moto ici qui a été saisie, détournée et ramenée devant votre auguste tribunal. 2 questions seulement, Monsieur le Président, au lieu d'aller gauche et droite. Si il veut confirmer. Christian, est-ce que tango bakanga kiyo bino na Josué police a protégé Bino contre la population. Yo moko bakangi, est-ce que police a protégé Kiyo toté contre la population? A protégé Kiyo. Ok. Nani Josué. Police a protégé Kiyo. A police a protégé Kiyo. C'est là où Zaïka et Omoko. Si autant la police a battu la population à Bomayote, doit protéger la si autant la moto en Aïsaïa, s'il vous plaît, silence, moto en Aïsaïa. Donc, moto et Zayote. Auditorat, moto, la PV de saisie d'objet. La PV de saisie ma position na kangi sika na dit que maintenant après SD Azabi. SD. Yata. Soit PVO, t'as le numéro châssis. Est-ce que vous êtes là? Pas de renseignements. Moto bakangaki na mkolana yango botala yango bien. Major Poyo Ndokendo Tala. Oui, la moni moto a. Tala na pusana pembeni, Tala vraiment est-ce que yango. En tout cas, ndenge na zomo na moto oui. Monsieur le Président, na s'intéressa qui na moto deko. Tala na numala. Ndenge na zomo na yango awa. Bona ba keza moto ya mutuboye, ya criminel ou bien ya motar. Totulité ya criminel ou bien ya motar, mais moto bazaki wana yango yo. On tient le bon comme nous le bateau, comme on le bateau. Juste là, dans mon aïe, nazi bango, ba criminel. Et puis, n'andenge to bani kokende. Moto oyo, la tali comme on a moto. Oyo te. Moto oyo ngai na moni, ezali moto ya victime, ya Jakarta. Moto wana, baye na moti a, na tali PV ya restitution, la zone seli, kolo moto na yi. Oyo kabisi wana. Apesi. Mais moto oyo, ngai na tali c'est là, ils ont un micro. Après, tu as vérifié le numéro châssis. Ils ont un moto et un moto. Ils ont un go. Oh, ils ont un PV, yango ezakuna 031 11. Yo zana mikana moto na yo. Ezali awa. Eza na ndako na bino. Plaque 166. Eza plaque 166. Plaque 166. Oui. Tala plaque wana eza plaque nini? Loba plaque 100. Ah, et sa plaque. Faisant moto de la fungula monter nango balungula bambilongo ebele bachanja place wana. Oyo etambolaka te. Deya bachanja bapiese na kati moteur deya basimba.
S'il vous plaît, monsieur le président. S'il vous plaît, monsieur le président. S'il vous plaît, monsieur le président. Est-ce que c'est là? Silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. De prévenir Josué, vous savez, pembeni tala moto wana malam. Tala mo malam penza. Because koyebisa biso moto wana eza nde yango ya yo eza moto na ngati babio na moni kuna basimba moteur bakiti ya nsima eza kokatana na nini chaîne nini ya chaîne eza kolongwa pe nini ya contact eza te eza couleur nini moto na eza type 125 noir kaka boye eza kaka boye eza modele oyo te couleur oyo eza bamodele oyo ya sika eza na banini bapie mosusu na nsima na babakisaka bachangele oyo moto oyo eza yanga te mais ntango bakangaki yo na moto oui organe de la loi. Cette moto, elle provient d'où? Parce que le prévenu n'a pas reconnu que c'était sa moto. Il a même sa carte rose. Oui, allez-y. Monsieur le Président, je crois que le tribunal, le ministère public ainsi les avocats doivent faire confiance à leur parquet. Ne reste pas que le SD qui connaît la moto vous rassure que la moto consignée dans le PV de saisie d'objet, c'était une saisie. Ce n'est pas un PV de saisie, ça c'est un PV de constat. Voilà. Donc le prévenu n'a pas contresigné. C'est l'OPJ qui a fait ça. Non, c'est normal, monsieur le Président. L'on a laissé le PV de constat parce qu'on a conduit la moto que les criminels ont abandonnée auprès de l'OPJ. C'est pourquoi l'OPJ a fait un PV de constat et non le PV de saisie. Mais je reviens et vous devriez faire confiance parce que les mêmes institutions policières qui ont réceptionné la moto, c'est pourquoi ils ont fait un PV de constat, ils ont transmis le PV de constat et qu'à ce stade, on constate que les mentions qui gisent dans le PV de constat, ce sont les mêmes mentions qui sont sous cette moto. Mais l'essentiel, c'est quoi, monsieur le Président? Quand le prévenu Josué lui-même nie l'existence de sa blessure sur sa tête, voulez-vous qu'il puisse reconnaître que c'est sa moto? S'il reconnaît c'est sa moto, il va reconnaître que c'est la même moto qui a participé au crime. Donc, monsieur le Président, je ne sais pas si la moto, dans le mention sort, dans le PV de constat, peut faire l'objet d'une discussion alors que Josué lui-même nous a dit qu'il avait une moto. Et la moto venue de nos services de police, c'est la même moto. Vous allez chercher quelle moto, parce que lui, il a toujours nié tout. Monsieur le Président, voilà la moto que nous vous avons présentée et c'est la même moto qui est répertoriée dans le PV des constats. Merci, oui, mais... Merci, votre honneur. Je m'excuse de pouvoir peut-être dire, je ne reconnais pas le ministère public, votre honneur. Nous parlons droit, nous devons rester en droit. Nous ne parlons pas sociologie, votre honneur. Ce qu'il est en train d'alléguer, ce n'est pas le droit, votre honneur. Et sincèrement, je suis écœuré. Un PV de constat où lui n'a pas posé sa signature. Comment est-ce que cela peut lui être posable, votre honneur? Le major a déposé ici. Il a dit que la moto était neuve. C'est une caracasse. Il veut sauver un travail qu'il n'a pas bien fait. Qu'il reconnaisse qu'il n'a pas bien fait son travail. Il n'a pas assez rattrapé ici, votre honneur. Le major a dit
Il n'a pas abandonné la moto. On l'a arrêté et on a pris la moto. Cette moto-là, c'est pas celle-ci, votre honneur. C'est la même logique. On a retrouvé le sac et le contenu du sac n'est pas là. On a trouvé une moto et c'est pas la même moto. Que le ministère lui fasse son travail et qu'il rétablisse la vérité. Merci, maître. Si je peux atterrir, nous sommes dans la même logique, votre honneur. Jusqu'à ce stade, tout le bien saisi ne sont pas celles qu'elles devaient être, celles qui devaient être. Et le sac n'a pas de somme d'argent à l'intérieur. Et la moto, c'est pas celle-là. C'est l'œuvre de qui? On s'interroge. Merci, votre honneur. Merci. Oui, un dernier, maître, allez-y rapidement. Votre honneur, nous voulons poser la question à l'APJ, je crois Chimpaka, je ne sais pas si j'abuse le nom, en déposant, il a glissé un mot et dit, nous étions en face des criminels et la population les a récupérés. Mais à un certain moment, il y a eu des problèmes entre des policiers en civil qui voulaient récupérer les ci-présents prévenus d'eux et nous. Alors j'aimerais lui poser la question, est-ce que c'est lui, si vous pouvez lui poser la question, c'est lui qui avait appréhendé aussi les prévenus Kipo? Hollandi, prévenu dans les... Comment on a dit Israël. Yondo Kanagi, Talaï Malam. Oui. Mes respects, président. Ngai nakangi monsieur Ote. Ngai population, nalobaki population, l'air bango va betina coup de balle. Nga pe na répondre. Est-ce que on a qui est na monsieur Ote, tina ndenge kabasele yaki. Kabasele temi mupanzi boni. Le monsieur si abanda koluka fuite moko ndenge babeti ye po aluka aleka akima loko azokaki a population ko itala ndenge azoki po akima. Moi je l'avais arrêté. Maintenant le type ici na tikalaki comment on a été ngana mona ki été. Suka wana ese. Mazo zali dans son bâtiment. Là il fait juste là même devant le 20 les jours oyo accompagnaki akiliel okuna okuna j'ai géré les monos seigneur et hier asali komona ete parmi bato bazalaki na moto po oye omona ye te azalaki na balance comme ça asali komona te mais oyo ngai namonaki ntango biso bacoup de balle baéchange ya coup de balle tokwei na se motani ye wana daye motani meme zayesaki ngai te bamoto oyo bandaki kotumelaki moto epe problème ye wana telemi ayesaki mais mpo na ye ndenge bapose question silence s'il vous plaît. Le même jour les 9 vers 22 heures na commissaire provincial ye parmi bato wana naye kosibuka kaka ntango namoni ye nayi peke. Merci. Il y a une autre question. Lieutenant Nakai Oyo Mamina ye nde mutu yakoisanakelo te tokangaki criminel moko lisusu parti ya ile 3 lieutenant ngo azali awa ye wapi mamina zobe ya mina yaka lieutenant ya mina leta liboso. Voilà. Voilà, on est allé maintenant. On appelle la personne qui arrive. C'est ça la projection. Yamina. Tout ça. Kombola nani? Mamina Kabumba Jean-Louis. Mamina Kabumba Jean-Louis. Mamina Kabumba Jean-Louis. Oui, mon major. Obotani wapi? Nabotani na Kisasa. Micro wana utiliser ngodi. Nabotami na Kisasa. La date nini? Nabotami le 19 décembre 79. Kombo ya papa? Mamina Kabumba. Azali? Akufa. Kombo ya mama? Kasongo Maïsa. Azali. Village na yo? Kisangani. Kisangani eza chef-lieu ya province. Chef-lieu ya province Kisangani. Ndek village na yo ya mwana? Chopo. Ubundu. Village na yo Ubundu. Secteur Kaminamina. Territoire
Ilende. Ubundu est dans le territoire. Et comment district? Dans le territoire des districts. Ubundu na mwana Ubundu mo major. Province na yo? Chopo. Oza Congolais. Congolais mo major. Utangi classe? Boy mo major. Usubi na classe ni? D6. Option? Commercial. Usala Musani? Police. Garde. Commissaire de la police. Unité? Siat Urbain Gombe, Siat Commissariat Barumbo. Fonction? Commandant sous Siat. Matricule? 11 98 000 77 82 84. Zongela? 11 98 000 77 82 84 82. 84 82. Osala Seina wapi? Nasali Seina na Angola. Angola nini? Nasali na 99. Obala? Na Bala. Comment mwasi na yo? Ekodi. Bana boni? 9. Osambelaka? Nasambela catholique. Catholique? Ok. Adresse na yo okopesa nsima pa greffier? En fonction de mon major. Voilà. Tribunal akozwa déclaration na yo na titre ya renseignement. Oui, mon major. Ok? Oui, mon major. Voilà. oloba kaka bosengwa? Oui, mon major. Posa tribunal te loba makambo oyo oyebi. Oui, mon major. Tala prévenu Israël. Namoni mon major. Omoni ye? Oui. Oyebeli ye na moyenne? Bon, nayebeli ye penza te mon major, namoni ye kakawa mokolo tolandaki ba criminel leba babandi obeta masasi na niveau ya inde 3. Bon, nga nazali mpe na munduki te, nazali kaka ndenge wana babeti biso ba criminel bakimi. Bon, ye atikali na maboko ya population abandi kobeta ye, abandi kobeta ezela moke intervention. Oui. Bino bozali na bango nyonso nzela moko? Boye mon major. Na bamoto. Siko bino bokomai na ngambo ya inde 3, c'est ça? Te nga na ngambo ya inde 3 te. Biso ozali na ngambo ya stade na porte ya inde 3 ya stade, na ngambo ya stade. Na ngambo ya stade. Boye. Siko ye okangeli wapi? Bon, ye tomoni ye na musika bazobete na population. C'est-à-dire na musika na ngambo ya Kasavu. Ya inde 3 Kasavu. Nde toye mbangu kosala intervention pour na population azobeta ye, nde to intervenir pour na population azobetela ye nini? Bon, na yebaki peut-être mon major toyeka ko protéger tango bozwi ye, est-ce que botuni population mais asali nini? Bon, population ndenge abanda ko azoloba oye bazaki na kati na bango. Bon, biso tola voilà population ya ngambo ya inde 3. Bon, population ya ngambo ya inde 3. Bon, est-ce que population ya ngambo ya inde 3 bazalaki koto na barumbu esika makambo esalemaki? Bon, mais respect major na ndimi penza te. Bon, parce que na moni la population nini bango bakoyebisa bino ke non ye aza parmi ba criminel. Bon, bana moto bango nde bakangaki ye o babanda kolanda bango nde bakangi ye, nde biso tomona musika baobeta moto akoya kokufa, nde tokatisi ngambo. Olataki ndeni? Bonga alataki kaka teni na ngao. Olataki kaka teni? Boye kaka boye nde nazalaki. Na ntango okomaki sur place bapolisier mosusu te bazalaki apart yo? Te bapolisier mosusu apart nazali na policier mwa Mongonda. Nani? Mongonda. Ye mpe alataki teni? Ye mpe ayaki mpe na teni, azali de service. Azali mpe na teni, aza de service? Boye. Ezalaki na policier mosusu te ya teni civile ou bien agent ya bureau de bien na masse ya bato okutaki? Te policier mosusu azalaki te mo major. Donc ye ezaka population yango moko nde kangi? Ye mo nde mutakangi ye, nde bazobeta ye, azali na makila na elongi, nde biso tozoprotege toprotege tozoya tozalaka biso na policier wana bato masse ya bato ezalaki toprotege. Te manduki nazali na manduki te. Policier na azali na manduki? Azali na manduki te. Israël Hollandi akosi place pesa ye micro.
en fait à quoi citer et ça par rapport à point de vue et si Kazalaki bateau bakangeninga ndenge na lobaki depuis le début et ça 2 personnes armées en tenue civile. Ces 2 personnes on a air bakanginga on a bandé ça l'effort pour pousser vers la population ou bandé et air population est commis population bandé au bétanga. Effectivement pendant ba PV n'a précisé que la police mutéaki ko sauver air population bandé au bétanga. Mais si tant que police tant bango ba commis est-ce que bakutaki batomi balé ou bazaki en tenue civile ou bakangaki bango selon va dire na été mais ngai 2 personnes armées mbakanga ngai totuni tant que bango baye bakuti yo population zo beta yo ba selon na exception na yo pardon bato bazalaki na arme na tenue civile bazalaki oui bazalaki bango bamonaki bato wana ya lobi bamonaki bango te bazalaki wana est-ce que bamonaki basololaki ou bien bango bayeka bazio bandokende nalo je pense que alobi yango bien ya koni babandaki kobetanga komona est-ce que basololi te na komona yango te en ce moment na bazobetanga renseignant est-ce que okutaki soit bapolicier babiro de bato mosusu en tenue civile mais baza na mindu place wana mais respect mon major en tout cas namonaki mutu moko te namonaki agent ya tenue civile namoni te namoni ka masse ya population bazobeta ye biso touti na ngambo ntango ozwi ye ata agent moko te ase présente ke tete oyo mpe aza parmi bacriminel te là bazobeta ye fulu eleki makasi nde jip moko ya FARDC colonel fulu azali liboso na se niveau colonel bakoboma moto oyo boye salisa biso tia biso likolo na kati ya pikep nde atie biso na kati ya pikep atie biso na kati ya pikep nga na capitaine kasi nde toyo okutana na kabasele oyo ya pecrime na bapepe bazali na kati nde tolongolana topesi bango po azali mpe na makila banda obete biso nde toprotejaki ye à quoi citer, mais la lobby, tout est question à point de vue. Il y a mon été que 2 personnes armées qui ont été civiles, mais on va les 2 personnes armées en tenue civile. Donc, ce que l'on dit, il y a un policier qui était, mais beaucoup qui est dans ma beaucoup de la population. Oui, mon major, si on a policier dans la population, est-ce que population a l'accès qui vient indice songolo que non voilà to couter na mandoki to couter na basak to couter na bambongo bien bien au monika ba pota et puis bozuye adai na mutu de ça qui peut bazo pete na na kwa ile to kasa mutu de pratika la protéger pour aller pour matie la voilà maître il y a d'autres questions là yazana major na biso commandant na biso sia commandant sia na bino oui siko tribunal alinyaye ba na date wana ya na date wana le 9 avril yo zalaki na position nini mokonzi na date ya le 9 wana soki kokatana kozala mpe bref kolandaki bacriminaire ozalaki na position nini piquet de service service wapi awa na commissariat siko on se retrouvé na triomphal na 17h koluka nini bon tokendaki kokunda mona na biso komisa tufaki tozoki biso nyonso na commissariat tozalaki na ambiance militaire mwa mutaka tozoyeba ndenge ezalaka un moment moto ebele ezolika bacriminaire juste na tese portail ya commissariat tozalaki na matolo na kati ngakuminere bazalaki os moral awati na nzembo jo bazobika ya toyokema wana bacriminaire directement okati moral tobimi mbaku major abimi biso soki derrière lui wana motu wana bamoni bazokende babimi bacriminaire bazosala événement place major amati na moto na garde na ye après ici continuer sur des actes policiers
tolanda apesi biso ordre tolanda intervenir mpona bacriminel wana nde tosalaki route tokei tozokima na bango yo ozalaki na nani nazalaki na policier moko kazadi oyo mokoti na moto ozalaki combien tozalaki kaka ngai na ye na mwana moto mpe toyebe tokolaki na volonté komata bana moto nde bakomaka na volonté ya komata bamwana bazokende nde tomataki moto wana alo yo na kazadi bobandi okende tozokende tokomi juste quelque part awa mpo bakimaka Kasai parce que bana moto mosusu bazalaki en avance tozolaka nde bango nde bazokende tokomi juste tobimaka Kasai po ekulu moko ezalaki wana ya pentekote nde mwana moto oyo azalaki na ngai aye bato bazobanga mpona pentekote basa manevre ya ngai na esie tokozwa retard otaka na pentekote akoti d'ailleurs pentekote nde pebisenga bilamba nyonso bateli tokontinue tozolanda bamisi bazwaki mwa retard place wana mpona moto moko mpe koyaki wana na pentekote wana ti nazolanda nazosible bango ekipe na biso nyonso na bakonti bango nyonso bazolanda tozokende tomona bango na mosika tolanda bafoi bana moto bazalaki liboso tomoni bakomi liboso babimi me bakoti bana kasavu biso mpe tokoti kasavu mwana moto abandi kobanga ngai ese kobanga te tokei to intervenir tozokende tokomi koto ya triomphale ozalaki na arme obien ozalaki maboko pamba ezalaki na arme arme wana ezali numero nini numéro arme eza arme ya biso commissariat numéro nango nazali nango na bukuti oyo ozotambola mandoki oyebi numero nango te eza arme ya biso commissariat na bisalaka arme marque nini eza AK-47 combien de munitions bamunition na kati ezalaki na nazalaki na 20 munitions na kati 20 munitions na kati tokomi juste na triomphale nde tokomi triomphale basali mwa kobungisa biso bango bakoti na ngambu ya triomphale mopanzi ya triomphale biso tokoti na nzela na ngambu ya stade na tronçon wana embouteillage ezalaki te na moma wana mwana moto abandi okende rapide namoni moto oyo bandaki 4x4 wana yango wana nde eza ya bacriminel mwana moto nayebisi esimba okokotanga na nini oyokotanga na bisat simba nabayela mpe mwana moto ngo peut-être po tomataki na volonté na bango omona mpe moto na bango toyebi te mokili nde nasimbi mwana moto telema mpo akakotanga dia na bisat lera na osimba ye namona mutu kaka nde bazalaki 3 personnes na moto atumisaka no vers ngai nazalaki cible mpo nazali na linie puwa abetaki nani kozanga na nini nga mpe na répliqué nazali na bai na charge nga mpe na répliqué nde abeti ya mibale nazwi mwana moto nakwaki te ndenge tozalaki wana nazwi choc na nde esali kokontinue nazokaki mpo babeka koswali nga nazwi koma choc ya makasi ya likolo naolalabebi tokwei na ye na risasi likolo wana nzambe nde tabatela ye ngai po abetaki nga mpango soki kaka zwaka ezwaka ngai balia baleta elenga na répliqué bango batutina bamoto na bango naluki apri nasikamoufle nde pasula naotala soko moto wana soki amati ya moto bakokima toperdre bango mokolikojesi baye batelaki na kue wana triomphale bateli panzi bamona te vraimen bango mpe baluka ndenge nini bakoki komaitrise nzango mpo bakitaki deya na moto aye moma lera ayebani bato bakobobela bacriminel nde bango bakiti siko makolo basutoli moto wana bandi kokima bazokima bazonga kokilo ya oyo bakompilaki wana ya bakota compilation oyo ezalaki wana ebele babimeli bango baye barécupere moko nde barécupere moko wapi omonaki nde barécupere estce ezalaki molili bapreveni botelema bino misato bozala liboso oyo barécupéraki ye te barécupéraki babandi déjà kobeta ye wana Josué ok Josué nde barécupéraki mokoti population abandi kobeta ye nga mpona kati na ngambo ya triomphale to nazalaki wana shok ya makasi nde nazalaki nazotambola wana mona nakomaki wana lobie inapte nazoforce
Abini, l'État n'a pas dit Malaka, ça va triomphaler, il est équilibré par contre, et si la nation est posée, Abini, si vous avez pour la chose qui a pris dans la bastille, Abini, si vous avez pris déjà, Bazo Lekaï, Major Azakiwana, a juillet, a Pessingaï, Nazaki Pepeluana, a Pessingaï Simba, Moutou, a Simbié, Yé, a Kekolanda, a Missuswana. Mozaki nini pana etango kutake na ministre wala ya to baso be dewana ngaku na silaki na kanaki na awaso ka akota na population qui maloka je de mabanga population ko wala ko tika ele ka joka ke abanga tika ki ba na tika ele na kanyeka na sibi ati population ko mabanga na sikanyeka na mpepo wala eloko na maboko ukutaki nini na maboko na ye pardon uzwaki nini na maboko na ye na maboko na ye na joki le monde par après les populations à Ebola na Saki. Abi Saki na bango, yango, Saki na bango, yango, voilà population. Ayeta na Saki na bango, yango, Saki yango, les alaki polele. Na somo na mo polele na mo ni vraiment ba charger na la vie. Quand on va charger et combien de sacs? Na mwana kisaki ya loso wa simba o pesa kiwana o ngaza kisimbe na zaki na teni de population ye apesi na kwa mwana ngala teni ya ye na mosaki ya ngo asaka na wana liboko na site bo dongo o bete na sana arme na mama saki na ye na job na la tango ezaki kilo na ba charger ezo mona na carte na site population la ki kelbe bele. Combien de sacs monsieur? Et ça, là, je dis ça qui mort, mais il y a deux sacs. Sac, je suis souvent, mon achat dans mon policier, mon autre, il y a mis sur le commissariat, dans la garde, il y a major. Il y a pas de sac, il y a 4 situations. Mais vous avez deux sacs, mon corps malangi, mon corps, le garde, il y a major, agit la mise sur la population, la diminution surtout, va être la mise aussi. Dans minute, toi, major, Azaïwat. Major Azaki, na mwana ki mutu kale biso tsikeko na mwana ya tabaseli itemi mu bantibo na triomphal tozana ba ko ni banda na nga mu sisana na moni tabaseli ala kasa mutu ikipeka criminel moko na kati wana ya tabaseli déjà équipe mususu Azaki mususu major pesa nda bango wana na mutu na bango major zena bango na kati ya tabaseli. Dans ce tribunal landio basaki ni bale wana et où t'as qui n'est pas ya oyo bien pas ya bango so mbale merci le président ça qui place au taki la si place voilà na koye ba te chez au taki pas nan est-ce que bakanga bango mbale place ko bango mbale ngai ngambo moko place moko bien mtu bakangi na nga o la mona ki o nga la mona ki si place parce qu'il y avait plein de gens o la zaki si place les alaki oya mulele oyo yende ngaku na site na liboko tellement na moni siko tribunal ngai ba est-ce que basaki wana mibale wana utai pa na ye ube pa oyo azaki déjà na kati ya kabasele basaki mibale oyo nga na moni na olo bango liboso ya leta mpe liboso ya nzambe ekutaki na maboko ya population nde bazalaki na basaki wana baye bapesi biso apesa biso parce que bamonaki tozalaki na babeni ntango bapesaki ntango population apesaki yo ezalaki eloko nini ezali na kati ntango ozwa président na kati ya basaki wana ezalaki oyo nga nasimbaki parce que tous les deux sacs ezalaki ouvert saki oyo nga nasimbaki ezalaki na bachargeur na kati nga bongo na bazokamwa nabi bakrimine batambolaka boye parce que biso soki tomoni ebelema en tout cas tolobaka ebemati mokomona kito na mori au champ de bataille secondaire mpo na population tokosala yango nde tobimaki ngai o major na bandaloba soki mosala biso ezala mosala oyo barekopasa bato na miniti oyo na ngai nazwa ata place ya pete pase na kisaki liba pandake mbongo ya bato ezomonana te silence s'il vous plaît ozwa récompense ndenge nini mbongo ezali na kati ya saki oyo ozwi ezomonana te bon major monsieur le président na kati wana soki mbongo ezalaka na kati parce que tozalaki na population ebeleme ezosalema teke bapolisier baza bango moko
petite population aussi citadelle. Nous avons surtout la félicité population. N'a pas la montagne contre la félicité parce que moi la zone lycée d'ailleurs pas accepté à risquer dans l'ail. Et puis population au balai ou la d'habitude mais la félicité qui va contre ça qui n'a pas mais population là nos population na bazo la ndabino na moto to na makolo. Ba moto ça qui est payé ba moto. Biso net na qui moto à liboso. Soki moto na ngai ezo na retard na ba tipo ba va disparaître. Mais ba côté triomphal on a ciblé moto na pesa 4 fatale. Donc c'est là ce qui te vient à comprendre bato bazo ki basaki wana eza ba motard. Bokoti mais population ozoloba population on limite bobandi kokimala bango kobanda wa population okoma kuna na makolo et puis population ebi ke bato oyo baza na minduki bazobeta masasi il faut loba malamu mwana mboka population na groupe oyo utaki bazalaki na makolo ou bien na bamoto bamoto ezalaki ebele volonté koma bamoto apa kutolongwa awa bayaki plus de 15 moto oyo bazalaki bazala tribunal ngayeba yo olobi ozalaki moto ya liboso oyo elandaki c'est ça non bamoto nyonso eza supposé ke tikalaki na nsima nani akangaki oyo ya mobali eza yo oyo ya monene eza yo ou bien eza population président naoloba mpona komaîtrise bango bazala maîtrise parce que soki nani akangaki liboso eza population ou bien eza police mokangaki bango population mais na force na biso ozaki ngambo population na bango ngambo moko population otakaki bango population otakaki bango na akangi bango nitete biso population nakanga bango te biso nde elaki tosala effort wana population eso akangi bango. Ok. Renseignant. Osons confirmer que Yondo Zaki na équipe d'avance. Oui, mon capitaine. Bon, tant que Omoni est venu na bande de l'autre. Babeta qui est na niveau ni. Babeta qui est na niveau triomphal. Opanzi yanga mosusu wana yanga triomphal. Place population bazaki lesi ba employé rié. Bandi kobeta. Si tole wana tokuti déjà mabanga déjà na mutu. Bazo beta mabanga basaki. Basaki eza. Tala na basaki wana. Basaki oyo bapesaki yango oyo omonaki oyo population eyelaki nde yango mokonzi na basaki oyo mibale oui eza basaki oyo ezalaki na yango nyonso mibale oyo omonaki bachargeur ya wapi na basaki mibale mpona kozala na obli ya saki oyo kubie oyo na saki oyo nga nazwaki yango mpo ntina nazwaki yango toye na population ntina komisaria baofungile biso este atale ngai okota te population bazoyeba banzembo na biso este alobi bokota na biro te otelema wana abenga baservice nyonso ti ya renseignement abengi baservice a partir ya baservice wana banda konfirme biso saki onga nasimbaki eza na bachargeur eza na baimage. Pour répondre à la question tribunal, tribunal a besoin de précision. Nabasaki nyonso mibale oyo ezalaki na chargeur eza wapi image ambayo banakoza na tatonement parce que nyonso to ezalaki basaki na poko wana ezalaki basaki na poko tatone na lobi oyo mc eza oyo te parce que tozalaki ndenge tozalaki tozalaki mabe kaka na ekipe oyo tozalaki na groupe wana tomona bilobi moko toosible baoya neti bakubie biso nango ezalaki basiste na mpona ometeni saki nini ezaka batulebe saki oyo toyaki nango tribunal apeshe sokotan omekana kotatone na nyonso mibale wana s'il vous plaît
oyo ezalaki na arme eza wapi parce que nyonso te ezalaki na baarme. Est-ce que oyebi ke eloko tribunal ezoluka koyeba awa ezali mbongo parce que partie civile abi mbongo ezalaki na kati renseignant il faut opesa biso précision omekana kotatone ndenge ozoloba wana na nyonso mibale pesa précision parce que saki ya liboso bapesaka ezali wapi na nyonso mibale répondre na question réponse ezali na oloba teke nazati depuis kowana naza na précision teke ya oloba saki oyo le saki oyo mais oyo nga nasimbaki nazoyeba eza saki oyo ezalaki na bachargeur parce que basaki yango nyonso ezalaki boye. S'il vous plaît botikana makelele zala awa est-ce que bapesaki oyo basaki nyonso mibale au même moment? Non. Oui, na tous les deux sacs en même moment. Oya liboso simbaki ezaki nini na basaki nyonso mibale? Tozalaki ngai na garde nalobaki yango awa tongala simbaki préveni oyo bazobeta wana nde baye na deux sacs tozalaki na garde ya major azalaki pembe. Donc garde ya major mpe azwaki saki moko loba nde bongo te. Voilà bon saki oyo yo ozwaki eza wapi parce que olobi bien que garde ya major azwaki saki moko na basaki mibale awa oyo yo simbaki eza wapi? Laissons rappel. D'abord, attention de la fois, la question wana on répond de vérité on a yebi. Mala cheva na choki ka saki ko ezali na ba chargeur. Mais pour la préciser, dans un sur l'imagination de parce que la moment là, nous a dit la est-ce la mission de la qui est monsieur pour comment là, à la population sur la mission de la enseignant. Est-ce que vous avez quelque chose tribunal les autres non parce que renseignant hein non renseignant Chimanga avant yoya contrairement na oyo utkoloba yo lobi ke basaki nyonso mibale ezalaka kofungwama mais ya lobi bongo te ye alobi basaki nyonso ezalaki ya kokangama eye nde apesi ordre yo osimba yango nde makambo ye alobaki awa d'abord oloba ndenge tozalaki peut-être yango major mpe okala peut-être akokozala mwa obli ya nini mai nazobisa yo onga nazoloba onga na retenaki na minute wana asaki population akopesa biso ezalaki ouvert saki ezalaki ouvert ezalaki na bachargeur nakabaki musiglas na bantu bazalaki pene wabami bato batanga babiloko ebele bazwango wapi. Enseignant, pourquoi vous insistez que basaki nyonso mibale ezalaki ouvert? Pourquoi vous insistez sur yango? J'ai insisté mon président na monaki yango bongo. Omonaki yango bongo wapi yango kasi? Oyo ezalaki parce que vous insistez le que ezalaki ouvert. Na nyonso mibale oyo ezalaki na ba chargeur wapi yango? Ipana loba oyo ezalaki ba chargeur na loba moi peut-être musalo bina le obana ko boso na biso olebi le musalo esali maka na moment pendant musala wana doza esprit na bato to mona ke le wana pendant ko mona bato sisi ko la bato na bango donc la ministre anti to zaki wana to zaki la confiance avec que malgré population zaki to mona ki ko le le ko sur la jeunesse civile o ba ipi la biso to zo bloquer ka to zo ke na bango biso to sali no musala kilo ba ko so non la décision ko peut-être comment population amona ke na ba ko bamona ke tolandi bato obisaki bazwa tokaki bango mpona koyeba basaki na saki ezaki na mozali. C'est là olobi bien tribunal na lauti olanda yo awa olobi bafilmaki basaki yango bafilmaki yango na niveau nini? Lettre le kuna lettre le triomphal. Donc tozaki na population là na moto bazoya bazo sekira bakaki ya kinela ba bisusu bakoti nzela kuti bakalisi tozala banwana po kungalaki na ba major donc sali umuti na population ezaki full ya bato toye biso nyonso tu bato oyembela biso tokotina bango tina kati ya commune
population continue pour avoir 10 et meilleur à venir. Mais donc, on y a donc SD à Santissage. Ailleurs, on a encore une population. Parce que la malade va passer le rapport, on va encore te donner la commune, on vient pour la prochaine, on va voir SD à bloquer la ville sur le téléphone. Le téléphone a dit va faire un service à renseignement de la commune, il y a commissariat à la monnaie qui va être à l'air, la monnaie qui va être à service surtout. Mais si on suit encore pour faire une analyse, on va partir là. Et pour moi, la lettre pour la 5 fois, on va charger et on va déjà. Renseignant, est-ce que vous avez vu que renseignant Chimanga assis à l'objet Makamebele avant Yoya, le tribunal les a vérifié. Yo osalaki combien de temps na basaki na saki yango na maboko banda olongwe kuna ko apprécier salaki combien de temps? Bon, pour le triomphal, tu peux comme Awa, pour calculer minutes, parce que les minutes qui n'ont pas que nous avons appelé la population là-bas dans le monde, nous avons appelé, nous avons dit là encore. Mais vous voyez, pour calculer, les gens qui combien de temps, les gens qui sont en plus, c'est là. Estimé, mais qu'à quoi estimer? Estimer vraiment, c'est un peu difficile pour police. Nous avons dit qu'à la main, il y a une action, nous avons la population, si on compte ça comme ça, mais pour sous-estimer minutes, c'est un peu difficile. Tu vois, yo. Tant aux gens qui ont raisonné, parmi les sacs qui ont simaki, n'a pas sommes balé. La minute, tu vas la mettre aux amis, pour les amis, on a posé ça, pour maintenant la commissariat, pour la sécurité, pour avoir la place, là, sur le moment, la foule, au moment de la mise en population, pour madame Sokouké, la bannière, la banque, sur la salle d'action. Les amis qui ont la population, la mise sur la moto, pour la commissariat. Renseignant Chimanga, le but, ce qui te limite, Makamouzaï, n'a pas de secteur, tout n'a eu, nous, mais Magisaki. Ozo Bani, par rapport à Oyalobi. Soki makambo ya koyeba oyo na kati oki na ngai ngai oyo naloba verité na saki wana ezalaki na bacharge kaka ici. Pesa ye miko. Enseignant Chimanga, yo nde moto otangaki nkombo na ye soki tribunal ebengi parce que yo nde otangaki nkombo. Natangi ye natangi mpe na garde du corps. Sikoyo na basaki nyonso mibale oyo ye asimbaki wapi yango eza wapi? Parce que wana kobosana te quand même. Non, non. Kobosana c'est difficile. Ça veut dire ngai bayebisi nga keno te basaki yango wana. Basaki to saki? Saki. Voilà. Oui, ye na saki oyo mosusu wana na saki. Bon. Sur le champ ke koloba ke oyo nde oyo azalaki na yango alati oyo nde garde wana alataki wana nayebi te. Mais nayebi kaka ke oyo azalaki na saki oyo mpe na saki pendant ke nazali kowelela nanu bacriminel oyo nazalaki na bango na bamoteur mosusu bazwi direction okende boye ngai nazongi na nsima nalandika basele na arme oyo nazalaki na yango wana tosololaki garde corps na kombo na ye garde corps nanga kombo na ye kayaka azali aza de repos.